Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bolamuka tomeseni koloba ekoyaka o mabota mabiso na tina se yoko koluka kotongisa bongo conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango tomeseni koloba moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akei te na kolata basouvotement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina nesongi ya nzila mfumuku soki ya mozala mpanda na ngola baye lisusu na eleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumuki mbangu po ya kozongisa lisusu moindo na esika bungela talantina manakami ya biso mikobenga makabongo Bayindo Bolamuka. Mbote na nengwa mvovi, mbote na nengwa nanga, mbote na nengwa moseka, mbote na nengwa kalenga, ponini te nengwa bikotele, nengwa muzembe, tokanisi lisusu bino. Botika biso te, to tambola elongo, po mosala ya mfumuki mbangu eleka na kokoba bongo liboso. Tokolikia toze kokoba bele kolamusa bongo makanisi ya bato. Lelo esika mokili mikomi bato batamboli na mokili ya makanisi. Mpo esika touti na christianisme balobaka na bato mokili esalemaka na liloba. Bato balingi koyoka bandeko na bango te na mosuni. Mpo bayebisaki bango moto ya koki ayebisa bino likambo to sele moto bango bandimelaka oyo abotamaka na zemi ezanga molimo mosantu. Soko ezanga tata zemi ya molimo santu. Yango ata ozoi ntango ya kofanda liboso ya ndeko na yo tango na tango mbula na mbula akondimaka yo te po ayebi tata na yo po ayebi mama na yo. Bayindo bayebi kosala bokasi te mpo ya bango aloba kaka ekokisama. Oze koleka na église bato batondi pasteur tata afandisi ba responsable politiko administratiko soko ndenge nini tokoloba bato batondi mike maze koyebisa bango soko adana Eve baliaka mbuma te ndenge tofandi bolobi loso na madeso ekita loso na madeso ekiti. Soko Adama na Eva bali ya mbuma te ndenge tofandi kaka bosisi kolia olobi baji ekitawa baji ekiti bato nyonso na église moto na moto ajuishi na ye wana un responsable père de famille mandefu ebele aze koteya pe bato ya mandefu otali pe na bato pe na batonda baze koteya bango biloko wana. Mokili esalemaka na liloba zemi ezanga tata bango bandimi. Me komona moto aze koteya biloko wana aze na badiplome ntango mosusu mpe ayebi médecine ntango mosusu mpe asilisa na médecine bayebi ke chromosome X ezalaka nengwa chromosome Y ezalaka be na tata. Soko Jésus abotamaki mwana mobali po X bolimbisi Y ezalaki. Soko tata azala te chromosome X elingaki se dédoubler po elingaki ezala mwasi nde apesi. Toyebi te
molimo mpe aza kaka na chromosome ya tata to molimo adefaki chromosome ya Joseph. Mpo nini tozongi moke na biloko ezalaka soko mwa bipale ya pamba tolingaka mpenza kosimba ntango yonso te. Lelo basakoli bazali koteya. Lelo soko bateyi biso Fumuki Mbangu tomitunaka. Me nini esalaka baindo ya eleko ya Fumuki Mbangu batosa Fumuki Mbangu te? Nini esalaka na baindo ya eleko ya Fumuki Mbangu baaccepte message te? Kasi ba generation boya pe kotuna bino. Nini esalaka na eleko ya Nesongia Nzila Fumukusu kia muzala panda na Ngola boyoka te botosa te? Ba contemporain bayeba kozalaka na tango ya likambo. Toyebisaka bino soko tokomi kozonga kotiaka biloko ya kala. Tolobaki yango na manaka eleki bongo nde bakoyebaka moto ya lokuta. C'est difficile na moto azali kokosa reproduire lokuta na yo mbalombala identique. Ekobongola kaka ba forme, ekobongwana kaka. Mais botala Nesongia Nzila ye to hésité te kotila bino ba élément ya 2000 le 13 mai 2000 na salle culturelle des Sceaux. Alobeli ba prophétie. Totila kabino ba émission ya ba 2001 na radio tango wana RTKM avec Charlie Moussoaimai. Totila kabino ba élément ya Canal Futur. Totila kabino ba émission ya kala na ba Kalumire, ba John Ngoi, ba Karoka Nkonda. Totila kabino ba émission na ba Pasteur Ntseka na Zoom na Canal Okim. Tokei na Erol TV parcours wana. Balobaka tango yonso na 2006 engouement politique Fumukusu basali interview yambo tokenda na maponomi balobite wana ndeko Jean-Pierre Bemba attaquant de pointe changeur de taille aibisi bango alobite pouvoir euti kozala na Équateur pendant au moins 30 ans ingete zaki elaka penantina menele koye Équateur fois paiement kolanda etamboleli ya moyo tolobi circuit solaire Équateur fois paiement maintenant nyakokaki koyoka loko a Kinshasa ezalaki na bilengi na bisengo ya sénateur Bemba ba bilili bise toyei na 2011 Nesongia Nzila mpo ya basentiment charnel, mpo ya basentiment soko baappartenance politique, soit baappartenance ya bonzambe, bato baze koboya kondima réalité pe vérité. Lelo toyei lisusu na message koyebisa bino bandeko bokolandaka biso de partout. Bandeko baindo bazena mabele ya Felika oko bakoyoka kankota ye. Bandeko baindo bazena mikili ya malili yo ye bakoyoka kankota ye. Toze koyebisaka bino ntango toze kokenda tozala mayele bandeko ya mikili ya poto surtout bozala mayele boyeba koinvestir na bamboka na bino boyeba kotia bilembo na bamboka na bino société ya mondele vouloir ou pas ekozala détruite. Société ya mondele tolobi vouloir ou pas ekozala détruite. Tozongela keloko yo mbalombala bato bakendaka mikili ya poto vers les années 70 75 ezalaki Europe mosusu oyo bayaki na 1980 ezalaki Europe mosusu oyo bayei na 90 série 90 ezalaki poto mosusu oyo bayei pe na bane 2000 ezalaki poto mosusu oyo pe baze koya kobanda 2010 2015 bakuti poto mosusu. Bino moko esika bofandi bomituna boutaki na pasi na bambula yeleki bobandi kokoma na bisengo to boutaki na mwa ndambo ya bavantage moke lelo ebandiko kosila soko ezali kosila me mondela azali kokoba koyiba na bongo tango akokata koyiba tango peuple africain kozonga conscient
ba malien ba boy na or na bango biso to boy na cobalt to boy na pétrole to boy na uranium to boy na coltan Congo Brazza boy na pétrole a boy pe soko na nini kuna ba boy na cacao na bango akozala nini lobi te bokenda nano tokanisa te tokanisa elongo lelo aze kopie mabongoli makambo ba situation mabongwami sika lobi tango ko perdre possession ya Afrique pour ko demeurer maître te biso pe to ko demeurer esclave te mondela ko demeurer maître te sur biso biso pe to ko demeurer te esclave mais na biso tozala mayele ba libanais ba fandi awa banda tango ya Mobutu mbula na mbula ba exploiter diamant ya Kasai libanais nini atonga eloko ya malunga na Kasai bazalaki na ba comptoir esika bazali kosombela diamant okondima te ke transaction ya misolo ebele ezali kosalema wana bazali kosala ba transaction na bandako ya ndele bato baye na ba millions de dollars bato baye kozwa ba milliards de dollars diamant wana etonga Liban lelo ba chinois bayeli biso awa nani azali komona bandako ya ba chinois kosomba awa na ba banke na biso nani akonzaka mbongo ya ba chinois tokeba mbonda elengi kaka te tongo midi pourquoi okei na église ndundundundu baze kote ya royaume des cieux ye pasteur aze ko s'enrichir l'exploitation de l'homme par l'homme misolo ba pasteur baze nango bango pe bakokaki ko investir na esika toluka ba investissement ya baloposo mosusu baze ba baron baze ba homme d'affaires mais bakosala yango te intérêt égoïste pasteur nini aze na société oyo ekoka ko engager ata soko bandimi na ye nkama pasteur nini oyo basalaki équipe bien privée gestion bana na ye yo mondimi okobénéficie nini na équipe par contre kenda lisu kotala match futa lisu misolo tia lisusu contribution na équipe exploiter yo na église exploiter yo lisusu na équipe ba pasteur boni bazalaka ba locataire ba botola mapango ya bato soit disant moto aze kote ya sango ya nzambe te kasi biso tokolikia bambeba bize mike bambeba bize mike mpo ya kokima bambeba tozala ba conscient tozala ba conscient moto yonso amekaka koganye quelque chose ezala liaki likelemba ezala kotaki yango niongo ezala bosala quelque chose ba homme d'affaires ye baze kouta libanda baze kokota pe mfuka te baze kokota niongo te ba chinois mosusu baze koya ba defi ba misolo pe na banque na bango bo pesa biso tokenda ko exploiter ba indo wana lelo awa chinois sali chambre froide atekaka opira malili atekaka ba jus esika salelaka ba jus na ndimi te osesin ya biso aze na to akontrolaka tolema mpe mokili wana baze facilement corruptible toyebi te soko contrôle ekosalemaka me moyindo akomela moyindo ayebi kolia lilala te ayebi kolia soko mandarine te kasi ayebi komela nde baji artificielle tozala mayele pasi po moyindo aprofere kovivre na mokili ya makanisi ya automatisme
Otolobi tout à l'heure, Soko, Adana Evbali Amvumate, Losona Madeso, Fufuna Soso. Donc, balambeli yango kuna na mapata ekiti soko pe ya moto soko bakotia na thermos soko ko kitana sani ya mbele soko ko kitana sani ya plastique photo landa lisusu ba pasteur to tuna ba jus ekokita elingaki banda kokita ngaki ezala jus batia na congélateur jus bauti ko pressé ngaki ezala ya lolenge kani mais bato balobi amen bato balobi amen moindo mokanda yekata bankoko na yo makolo mabo lolenge kani babomeli moindo te nga na yo lolenge kani loposo yo banyokoli yango te au moyen du christianisme 2007 bayaki kosenga pardon ndenge tokosaki bino au nom ya soi-disant chrétienté ndenge tokosaki bino bokangemi na nini na liwana na liwa ya molimo o balobi soko enfer na paradis mais dessin lelo bakomi oka mwa soni kotia ba dessin ngo po mokili ekomi pe ko attaquer bango mingi ayo na komituna ya papa kia mongana e ataka bango Yesu Kristo mondele banjelu banso bamindele soko satana foto bati moto moyindo injustice ya boye e uda wapi papa kia mwangana mateta asataka na bango boye bindenge nini katolike lukela e makambo nzoka na eleko yeto komi bino bato bo vivre na mikili ya poto bo observer mode de vie ya mondele bo moniki ya salaki mokanda na ye po exploiter biso yango botaka esclavagisme trotte négrier lelo bino falaki bo bimana nzungu bino falaki bo koma basano bokokai kotikala ba mugute maladon de surprise etikali ndenge wana ekomi normal moto azali kosambela abwakaka karata oyo ayebi mokolo akobimisa yango te alonaka nzete ayebi mokolo akobuka mbuma te yo bazali kozwa yo materiel yo bazali kosilisa yo mopepe oyo oyebi ndako ya mopepe te elalaka wapi eutaka wapi ebombamelaka wapi soko esali oyoki soki ebungi oyebi esika okoki kokenda kolukela mopepe te non biso tokolikia manaka ye tozali kosala bepo ya kolamusa conscience ya bato bayindo ntango ya yo moyindo esi ekoki ntango na yo moyindo esi ekoki nini ezali kosala moyindo amour et ambiance omona moto anyokwamaka pendant la journée zwa nete barecever akita amata anganga banda tongo babimaka soko 4h30 5h juste abandi konganga tango mosusu pa kotigala kofanda te parce que komona place wana soko 500 francs wana ye soko afandi eze perte fafandisaka moto po azali kozwa 500 francs ya moto na ye kasi moto wana azali kosouffrir ndenge wana na poko akomi boss babetele maboko bakumisa ye akoti na bar alingi approuve na bato oyo mpe bazali na mituka na bango ebulaka ya zebela sauver il y a 2 jours passés tozalaki esika moko bazali kobeta lisolo receveur moko asombi motuka eze folie baninga na ye balobi seka azalaki koyiba mbongo to ayibi mbongo quelque part to bapesi ye ya crédit moto aki na lisolo abi
mais ndenge nini bino boze kondima te bino boyebi te nga moto nakumbeli bino lisolo nga moto nasali commission ya motuka wana bimisi mbongo atangi balobi impossible mais impossible lolenge kani soko receveur au moins na journée akokaka kosimba $20 mokolo yonso oyo asali 15 à $20 nalobi bien na mokolo bongo soko azali koépargne $10 pour la fin du mois soko bafuti chauffeur pe afutaka receveur mais tolobi oyo bango moko babengaka mbwengi soko azali koépargne ne fût-ce que $10 azali na 300 na fin du mois azali na 250 au moins na fin du mois bongo na 6-7 mois kosomba ya ye motuka te alongwi mpe na porte akomi mpe ya ye kolukela na ndenge na ye te akosala yango te mpo ya biso bayindo succès eze koyeba banzoto ya basi nkama mpo ya bayindo succès bato babelelaka yo yango bomonaka ata bahome politike na biso bapoliticien ata akei kokabela moto $500 soko bato pour ne pas dire moto $500 na maternité akumbi soko 4 chaînes télévisées asali yango na motema te asali yango na lolendo mokili emona bato basanti ndenge moko na chauffeur ndenge moko na porteur alingi soko akoti na basentire ye bamona ye porteur te mais bamona ye boss ingeta bakomona wa litutu mais et après misala ya pasi nzoto ekolembaka avant lobi bokokoma bahome politique président moto azali konyokola bato ndenge nini moto depuis azala chauffeur année 70 année 65 abandi kokumba kaka na masolo biso tokumba mindele kaka na masolo eloko na bomoi eze te esalemi mpe bongo na bandeko ya mikili ya poto basimbaka misolo mpe mike bazali kosimba misolo religion kitendi mvwata kuvwata mais ce que environnement ezali koenseigner bino spiritualité zete batangisa bino cosmos wana ezali bacomplement mais spiritualité ezali kosala na nature bato ebele balinga batangisa bango astrologie ezali mwa bipale nalonaki nzete ya manga ekopesa nga bamanga c'est ça la spiritualité nasopaki mai ya moto na nzete ekauki mpo na nini mai ya moto soki kosala mabe na nzoto na yo mpo nini nzoto ezali kovivre nzete epavivaka mpo nini misisa nzete ekotambolaka mpo ezali koluka bilia mpe mai mpo ematisa seve nitutrive nango nzete ekola makasa mpe mvumeya naturel yango wana spiritualité ntango tangi nzete ezali kovivre nakosubela nzete te nakokata nzete pamba te nakosopela yango mai ya moto te otosi kinzungidila ye nzitisa bato miti mibulu kinzungidila yelu ebolito avana kwa nsemi yetu totosa bato bibwele mpe njonga njinga na biso voilà bino bofandi njonga njinga ya mindele 10 000 euros epai ya mondele etindi ye na folie te akokenda kosomba blouson ya cuir ya 4 000 euros te po asimbaki 10 000 akokenda jamais kosomba jume weston ya 6 500 po asimbaki 2 000 euros mais 2 000 euros ezali kopesa folie epai ya bayindo 5 000 euros ezali kopesa folie epai ya bayindo
On boit jusqu'à l'aube. On casse le verre. Ce qu'on peut beaucoup foutre, ce qu'on peut beaucoup foutre, t'es bien moto boyer. 1 million de dollars. Et puis si mon délai folie. Abaleri yango basi kamate. Atongeli yango banda kope na Afrique te. Bino ba 15 000 euros. Et puis si folie. Ou mérite kufi na maladie. Ou mérite au tikali na 50 dollars au sali AVC. Eh bien, environnement et enseigné biso. Environnement et enseigné biso. Eleko yeze eleko ya bonsomi. Eleko ya mayele, eleko ya boanya. Ulia kili kelemba. 10 000 euros. Ingete koke somba terrain. Ça dépend un millier. Ça dépend un millier. Millier mosusu, terrain 10 000 pesate. Ingeta. Kasi na millier mosusu, terrain pe à 2500 ali. Na millier mosusu, terrain pe à 5000 et ali. 5000 pe mosusu etikali. Et koke moni sa grande partie ya misala. Conscience ende. Mayelende ezala. Mayelende ezala. Oyaki na mokili poza l'observateur tokoliki ate. Soko nzamba ebaka tokozila lola po un jour tokenda komona bonheur. Alingaka tia bomengo na mosunyo te. To mosu tonga toliaka kaka tolata. Soko lolma tozalaki ba passager na mokili oyo. Tolingaki totongaka ba immeuble ye tolukaka kotonga te. Nde bango ba pasteur oyo bayebi yango malamu koleka. Balingaki bazana bandako te. Po moleki nzela tongaka te. Moleki nzela tongaka te. Kasi bazeko kolongola biso. Mais na masolo ya Roi Leopold na ba premier missionnaire yebayaka balobi bolongolisa baindo mposa ya bomengo ya mabele na bango. Bo désintéressé bango na bomengo yezingeli bango. Bo réciter bango ba verset lokola erré aux pauvres car le royaume de la ciel leur appartient. Il est difficile un risque d'entrer dans le royaume des cieux. Ndima souffrance il y a lelo pour l'eau les pesa melio. Te me to doa mayele. To doa mayele. Soko bango basali folie te na 15 000 euros. Non plus biso to sala folie. Mais bozeko wana komona bakulutu te. O basimbaka poto na mapeka. O batiaka Europe na mapeka. Afandaka na France. Afandaka na Paris. Weekend nyonso azena ba makambo. Soko ya semana alalaki na likambo ya Belgique, semana wana kolala na likambo ya Suisse, semana wana kolala na likambo ya Allemagne, semana wana kolala na likambo ya Angleterre. Suka na ngolelo. Bakomi coinciter bana na haine na violence contre mboka na bango. Babosani ke basimbaka pe misolo. Lelo na bango bazeko kotela na sima. Koloba président wana azeko boma bato kuna metango nano président wa kota kite. Yo zalaki na nini? Tango ya kotia botoli yo pe nini? Lelo bokomi ko attribuer pasi na bino na président actuel. Mais motuna moko entre parenthèses il y a réflexion. Avant président wana kota. Yo zalaka na nini na mboka? Lokola soutien na yo. Tango ye akoti abotolaki yo nini? Voilà. Voilà. Motoko ya nola zete. Motoko ya nola zete.
et bilenge mosusu ba devie bino tozaki na ndeko moko autaki mikili ya poto ntango ye azali kokamwa tofandi esika moko te minu ebeti na akompanye ye ya koti ngai mpe nake epai na ngai alobi meze kolekanga minui ngabi o mais kasi bino bomoni mpe totiki bato te donc bao bakokenda 2 heures bao bakokenda mpe 3 heures bali ça dépend ya ntina ye efandisi bango wana mais biso toyebi te tomonaka bakoma kolakisa biso kaka mboka oyo na mabe nazali kokamwa bisika mosusu tozali kokenda ezali koreflete image actuelle ya mokili, c'est-à-dire ofandi environnement et respecter bino kabingeta vous êtes victime ya mauvaise information, vous êtes victime ya mauvaise information bakolobaka na bino bosembo te po mondela sala ndenge wana moyindo azwaka mayele sima ya nkufa ntango akomi na mokili ya molimo bakomi kolakisa bie soko na yebaka moyindo andimaka moto soko esi azongi na mokili ya molimo akufi alali nde bacomprendre ke to perdre moto mais ezali koyebisa bino rien lelo ntango bozali komona baopposant bakomi kondima Moïse Kabila lelo ntango bokomi komona baopposant kondima Mbuta Lumumba kasi po akufi te bayebi kata bandimi ye lelo bokosekwisa ye te ya kosala bokosekwisa ye te po idéologie na ye esinstalle soki osi balongoli bino moto na bino ya ntina balakisi bino sika valeur na ye te biso tokolikia bayindo tozala mayele emoni liso ekotobolaka liso te moto akwei na nzeta mbila na ntongo apesi bayeba koya na midi mayele beroro yeba kulutu basala epesa biso bilenge toyenele koye mayele po nini 1000 euros esala yo mokusa fotambola na 400 euros na poche po soko olingi otinda masanga obimisi yango yonso otangi nano si motindi masanga ya $10 bato babanda kosala lo calcul abimisaki 4 feuille ekobakisela yo nini boni basalaka yango et après boni basalaka yango et après soko olingi ozwa chemin je m'en fous oko se retrouver na chemin ya si je sais na village ya si je sais moto yonso ya empruntaka chemin ya je m'en fous a se retrouvaka na village ya si je savais kimi ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka esusu na mikolo mizeko ya matondomi